ndako mama nange vibre mama nanga kola bime mwana nanga nini chulu mukai kala nga wani chini kwa mile kala boulangère otika kindo kitego muteko mwana nanga tika chindo na bima wa chindo kiwapo depa tata lobi ndako vibre abi nanga fungola motema tubela amen si bosoto nyoso ozamolo atinde ko sala pendant 19 ans et bela bana nanga bakobika océan nakutani ne lima ebale lambolinga tala ba poil malembo soyoka mama ndawana l'église sona ebiki pasteur ya moto na kolata ka mbondi awa moi jipe sukawa tala mipende eloko bomi mibali yango wa mipende amilange na koti suki balambolaki ngai ne lima mai tala na ngala ba poil nga normal tala ba poil na lati la bangoka aw mission nango zeka ko détruire l'église parce que là c'est tout cette chose là serait des jours voilà au sérieux aller on a zobenga na tata ba ebele ba koyoka j'ai tenté combien de pasteurs chez moi dans mon pays pas tous les pasteurs. Il y avait d'autres pasteurs na komi bona mambongo nanga na banini nanga na lati tala mwa mbondi awa mipende nyoso libanda nzoto kaka eloko liboso ebomi libali ebele bankungami ko eloko liboso ezali mwasi mopende ya mibale falanga ya misato nde je moi je suis à se coupler na sirène des eaux a ju s'émanciper à tiki na kata sirène des eaux ah ouais il y a l'océan venez je suis en Angola venez mana keneki na Bénin j'ai été d'abord invité à apôtre Francisco et deuxième tour nanga na zo bato ba monaka musala nanga to ko sala na moto na Nzambe ezalaki catastrophique. C'est ça mon ministère que Dieu m'a envoyé. Délivrance c'est ça. Pendant 19 ans. Au banque Jésus-Christ de Nazareth. Mutusu soyez kapona azikisanga mongongo ya vani na katafu. Leka babengi ngala telema na matalikolo na banda ko teya ngobenda fitness milinga na okina ziki na okina kwa na kosala na be attaque pasa mabala le na kokota na mabala na bango pona ko donc na terminer za kotika moto pauvre sa musala te bosala kina ya mo intimité na maman langi pe avant kufa la servante de l'Éternel Elisabeth Osho Olang, paix à son âme. Une grande servante de Dieu que je respecte, Yaya, maman. Si. Dans histoire, quand je vis comme ça, c'est la grâce. Et quand on a mis la poison 99, je te fais grâce. Je te fais grâce. Ça, c'est Dieu, le nom là. On a kati ya Angola, à Koko Manae, à Kendaki l'église, on a Kakwaku, na kati ya église, on a ya prophète Ben Nziku, tout le monde qui va délivrance, c'est Salamaki, wana, maman, na koya, na puissance moko, okite, na mbala moko, Kakwaku, na église, ya prophète Ben Nziku. Oui, le mari de nuit est parti. C'était dans les prisons, les chaînes vont tomber. Amen. Dans les manipulations, tu deviens libre. Amen. Ça, c'est vraiment mal. Mais vraie délivrance, il faut que ton nom puisse écrire dans les livres de vie. Amen. Seja bem-vindo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partout au Bolingara, toujours émission Nabido, qu'on se le dise, émission Femme Chfala, émission Tolobela, rien que la vérité. Je suis là, donc Naye Penda, Bolanda, émission Oyo. Je vous assure que vous allez aimer beaucoup cette émission Oyo Benda.
oyo Choucha Lumière na bino abongiseli bino bana Angola bana continent nyonso tous les 5 continents ya monde donc Choucha Lumière ayeli bino émission oyo bozala attentive ya kolanda yango na yambeli bino mama oyo bosengaki Choucha Lumière yambela biso etoyoki ba soupçon azana kata mboka ya Angola lukela biso ye oyambela biso mama Grace Kalanga Bikamwa nayebi ke tant déjà natangi kombo na banda juge déjà ba position pour na kolanda émission oyo donc nayebi ke ekosala plaisir na ba pasteur na biso oyo ya Angola et surtout je dis également merci à le pasteur Miezi et pourquoi pas le révérend Guy Kabila donc le pasteur Guy Kabila ba pasteur nyonso ya kati ya Angola et puis dans le monde entier bozala toujours branché il y a émission Oyo Kitoko et je dis merci à mon réalisateur caméraman ingénieur bravo et pourquoi pas à Patrick Kalou du Warrior qui est toujours là à Zosala live direct et pourquoi pas je dis merci à toute l'équipe Angola Otuma Ora. Donc merci Nabino et je dis encore merci à papa mam c'est jolisme donc ya senga kabi Choucha Lumière yamba mama wana penza nazana posana yoka oeza maloba ya mama parce que mama na biso Grace Kalanga Bikamwa aye na Katangola azana séminaire na ye pendant 4 jours ya séminaire yango toyeto solo la mingo baye baka été mingo bolandara ba témoignage ba prédication na ye partout dans le monde toye face ya Choucha Lumière to solo la rien que la vérité a appelé le kutate vérité tanga mosali na nzambe na yambi femme de Dieu mama oyo atika diable na soni tozana e face à micro ya Choucha Lumière tolanda merci beaucoup na réalisation. Merci beaucoup, nous sommes là. Donc, Bomoni Maman Nabiso, la femme qui fait trembler le diable. Maman Grace Kalanga, botardi maman. Botardi Sifilia. Boni Saoudi. Toi qui? Voilà. Santé ndengeni. Santé malamu maman, sambe apambolo mwana nangai. Je ne suis pas la femme qui fait trembler le diable. C'est Jésus qui fait trembler le diable. C'est ça. C'est Jésus là qui m'a donné la mission. Zamba pambola yo, Zambe apambola, baranga nyonso ya Angola. Angola mobimba nakobosana te. Pulana Ubango, Bengele, Kabinda, Dundu, Kafufu, Mbokangwe, Rwanda, partout. Bipai nyonso bozali kuna na mboka oyo babengaka na Malange, Zamba pambola bino. Et mais voici votre maman de partout na kanisi na komi. Zamba pambola bino bozala disponible peut-être okobakisa un plus de la part de l'Éternel. Quand ndenge mama lobi Zamba Bikamwa akiti ye kaka Bikamwa ye diable a résisté kate liboso ya le véritable Dieu original. Merci na sepeli mingi na Choucha Lumière mwana nango na mesali mingi alobeli loba moko ekamwisi na bi mama tango nazalaka mwana moke me boyoka abosana te question wana. Merci maman. Merci beaucoup de retour maman Nabiso. Grace Kalanga Bikamwa apesi bana Angola mobima mbote alobi déjà azana mabele ya bakoko tozo mekampe ko solola na mama Nabiso Kalanga Bikamwa. Mama oyo banda na salaka mwana moke témoignage sango ya mama ekezongi mama Kalanga ba pembenya mobutu mama Kalanga ba voyage nyonso mobutu abanda ko sala osalaki toujours pembeni ya mobutu mama Kalanga ayebanaki na bakonzi nyonso kotambola déjà président de la République à l'époque wana mama biso tozalaki mikie pe sangono ti tozokola tokomi na ba ajo ezosila te yango tongi toyeba mama Kalanga
okomaki wana ndenge nini avant tokota na masolo na biso tozwa ta mwa briefing okomaki pembeni ya président de la république ndenge nini mama? Merci mingi mama, merci mingi na motuna na yo, nzambe apambola yo, nakomaki pembeni ya papa maréchal parce que na composaka nzembo moni biso na parti na biso état ntango wana na deuxième république moto nyonso to azalaki kaka impérieux mpo tozalaki na parti moko. Je pense que même yo moko mwana nanga ndenge ozala na olobi nanga babalenaka mwana moke avant tokota la classe il faut ka toyembele ombesese omoni na seki. Donc c'était obligatoire. Il y a parti de chez parti État, mais il faut le bureau vérité. Dans la cas fanatique, il y a maréchal. C'est ça. Et à partir de l'âge de 7 ans, il y a un prophétisé. Je l'aimais beaucoup sa façon, donc la fierté. Il y a beaucoup, il y a pays. Je peux dire qu'il faisait la fierté du pays. Alors, impère ekokisama ki 20 ans na composa ki nzembo nanga elombe sese oye olombe sese tokolanda nzembo nesaka mama mutayemba elombe sese voilà c'est ça maman. Donc voilà c'est tout. Papa sepelaki na nzembo et oui donc asalaki nga on va faire rebelle et naza nakoloba penza mingi te. Oui yo moko yebi ndenge ezaka pe tongola na mokili ya bato bakoboka bango bamabanga bazofuta mbongo. Mais moi je peux dire que nzembo wana ntango nayembele papa esepelisaki azalaki vraiment yango na esengo mingi de temps en temps. Mais kotambola na ye ça c'est les balobiennes puisque oyo moko yebi africain lingo babaka mingi oyo ayebi te mais il confirme. C'est ça. Donc je dirais que nayembaka nzembo nanga mokonzi ya mboka asepelaka nango natambolaki mikili nyonso mpona kende kolakisa nzembo wana parce que asepelaki nango nasalaki yango na disque et nasalaki yango na maputa. C'est tout. Mais dire que attaché, peut-être mais moi je peux parler rien de ça. J'ai chanté comme tout le monde. Il a aimé la chanson et puis je pense que c'est tout. Maintenant, quand il a aimé la chanson Maman et Oyaye Belakie, et ça va qu'il n'y ait doucement comme qu'il n'y ait pas, à mon ayo, à Benga yo, beaucoup tanape. Besoin contrat ya kotambolaka nana salagi ke okoma pembeni na mobu les balobi et les balobiennes. Ma fille, je te dis seulement que laisse passer ça, laisse passer son âme repose en paix. Ce qu'on peut dire, ce qui est extraordinaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Le vainqueur de Golgotha, c'est lui qui donne la vie. C'est ça. Choucha Lumière, une belle femme. Je pense que naye na mboka pona tata na yo oyo abombi penga mama no tala le wana mwana moke siko lelo tokutani no bese c'est to parler pour les tout puissants l'objectif. Et ça bien oye bebe quand même maman uti wapi na solo nani mokilipe eye bake maman go très bien question. Donc na oyo baloka pona tata kondo persona mais kaka na yemba ki tata sepela ki voilà na koloba te que oui il y avait une relation na sunga ka epela bamaka mosusu c'est ça autant mosusu azaki attaché na bato bako comprendre il croyait que nazalaki ka na yembi nzembo non j'ai rendu service à notre papa makanisi kala mingi te avec le président actuel. Ceux qui n'ont pas dit ma démarche, c'est héros. Héros, oui. Tu vas comprendre un jour. Un jour. Parce que Nzembo wana etika histoire, on est un héros pour Nzembo. J'ai chanté pour un individu. Bon, état que papa a sepeli nango. Oui, moi, ma faveur, moi, ma pambolé aux angatés. Mais quand je parle des héros,
eza na makambo ebele oza mwana ona osenga nzambe apeso longue vie. Amen. Je pense que à l'avenir nakomi bimisa pete nakodéclarer nakodéclarer avec le preuve nazosenga mpe nzambe apesa mama na biso ex-première dame Mama Bobila dans longue vie. Amen. Donc okola bato mosusu basi bakufa papa Bemba Saolona Jano akufa colonel Chishimbi yango loma question akufa mais mama azali akoko kamate lokola témoin puisque on a nasali pour sauver mboka na biso maman était là peut-être un jour elle va témoigner parce que tozala kini la carte chambre moko boye Maman Bobila Dawa. Elle était là avec papa Kondo Maréchal, avec papa Kondo Jano Bemba, avec le colonel aussi qui est déjà décédé, et Chichimbi, mais maman est là. Et papa Jano, on appelle ça un témoignage au bateau, Loba, Tonae, Azako confirmé. Donc on a déclaré, il faut aller héros. On a sauvé Kimbo Kananga. C'est ça. Et bateau, il m'a fait plus de 100 000. Ça, on m'appelle peut-être, mais étant qu'une femme, j'ai sauvé mon pays. J'ai aidé cet homme dans beaucoup de choses. Donc, Zambe Azalokumu, Nasali Sambo Kananga Makambele, de Konanga Oyo, après ça Kanga Makasi Force, Pena Moussalawana, au nom de l'État, à qui la prison m'a libéré, Azana Bomoy. Dans suba qui ont d'autres, pas battre moi la camaranga moi la zaire, na ko sala service ma casse pour mboka nanga. Donc yango wana maman et sur papa linga mi bato ko comprendre te. Na ko aider na makambo ebele ko ma pe beaucoup mais et na partie pena ko zo ba fonction minene et responsabilité minene. Je peux dire que c'est ça ma chérie, tous les kawana siko to komi na kata makambo. Ça fait maintenant aujourd'hui, maman a 31 ans. On a dans la carte au tambo, la recommandation de l'Éternel. On a koya kolakisa mokili, zabolo azamotalokuta. Contrat qui toko ezali ko sala avec Jésus. Meilleur contrat. Et puis au tambo la princesse. Tam subata mokili ba mono na moi lipapa na moi lipute nzulu ke sali boni. C'est ça la richesse, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie et la paix. Merci beaucoup. Là, c'était vraiment la réponse de maman. Grâce à l'angabika, moi, à me qui un peu corrélaté biso l'histoire de zone moi sima par rapport il y a ma question na utikotu na ye alobi à part koyemba. Asali mingi, elle a beaucoup travaillé, puis habité ça Kimbo Kanabiso, Congo, Kinshasa, à l'époque, et ça la marabou belé, Oyo Mukoloko, Senga que Aloba a dévoilé avec des épreuves à Kobenga Penza, et à Koloba monde entier, Toko, Landa, vraiment maman. Merci beaucoup, ça fait plaisir à le boss Machuda Mandangi, et pourquoi pas la femme de boss Maman Lili, Choucho Lumière te salue, par le bicard solo la rien de plus, la vérité ici c'est la vérité tout solo de la kaka à face ya maman Nabiso maman Nabiso Kalanga Bikamwa Isabelle tout le monde qui à chaque fois na ba image de bazo koma la femme qui fait trembler le diable il a fait 19 ans avec diable men na minute otiki ya motonga toyeba 19 ans osala qui toujours na makambo avec le diable et ça qui makambo nini et mingi ba misusu balobi choucha lumière tout na epenza asalela qui diable pendant 19 ans en quoi toyeba parce que makambo c'est belé na mokili o me un peu corrélaté biso pendant 19 ans wana mokili ba ko zo ba témoignage à travers maman na 19 ans nyoso wana ko salela diable o salela qui diable. Écoutez, le diable m'a utilisé pendant 19 ans. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens là qui ont la haine,
alingi sikisa moninga nete ka mosusu mutakotala boye mwana nanga moni ndongo zali abandi oyino abandi ko jalouser yo c'est ça mutakokende bafundi moninga détruit mosala moninga mutakolambuka na ntongo bo mensonge allo ntango babai ntango basalaki donc diviser pour mieux régner ce n'est pas les ténèbres c'est les ténèbres quand apumbwe ah non mais je peux dire que ngai moko Mama Grâce c'est moi-même qui a dévalé. Pendant j'étais dans les ténèbres. Le diable m'a utilisé pendant 19 ans. C'est ça. Alors, tu sais, maman, ezana batu lelo azana ena moninga alingi récite à moninga te place moninga zana mosala yake pona ko détruire mosala wa moninga tikala pauvre akokota détruire libala moninga tikala pamba ko célibataire akeya bwakeli moninga biloko ebebisi nzoto no moninga bebi au soin des appréciés c'est la sorcellerie. Et comme il s'avérait à maman, ma femme avant d'arabonnazo, c'est comme mon kingabi regarde un peu le monde là. Regarde le monde comment il voit. Je sais très bien que le diable m'a utilisé dans l'ignorance. Tu étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance. C'est sûr. Je ne pouvais pas savoir que je devais être dans l'entourage de la sorcellerie pendant 19 ans. Nakoloba mingi te na bengi kaka bana nanga kuna lelo na kati Angola baya. Bayoka na l'internet sur notre site Bikamwa. Kalanga Grâce Bikamwa balanda ka bayoka ka top na ba TikTok balanda ka mina obenga kango bango baya siko ebele en live. Je sais que le diable m'a utilisé dans la sorcellerie comme reine, dans les céréales des eaux. Aussi parce que système il y a sirène ezali océan marque de la bête cachée 666 ezali océan ezali ngana keleki kozwa baptême ya sirène la fleuve nous sommes des bantous surtout nous les noirs biloko ya basirène ezali biloko ya mindele ya mindele mais yo ndimi yo signé biloko ya ezali biloko ya mindele mais eye na biso bafricain bakosi biso tokoti na rôle yango koleka même na bakolo système. Tu comprends, maman? Dans le fétichisme et dans les maraboutages, pendant 19 ans, j'ai côtoyé. Moi, j'ai côtoyé que des marabouts. Sans 50 000 $, au monde a été. Et puis, le diable est tel qu'il est menteur. Tous les systèmes diaboliques. On a nazaraki ko côtoyer nazako molaka kango opesi na droite basengi na gauche contrat ici. Mais ce qui est important, c'est que je suis en train aujourd'hui de glorifier, de témoigner, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de réclamation. Je suis là pour dénoncer les mensonges du diable. Comme c'est un menteur. Donc, Banayan Zambé, les mots sont en train de la monument Zambazo Lela. Ah, bah, fina kinga, ah, mari de nuit, ah, cauchemar, ah, rien ne va. Il est avec Jésus, me dit, rien ne va, non, venez, oya boyeba, puisque thème nabiso maman otoza nango na katia, nilulo nabiso ezali, comment un homme peut renverser le plan de l'ennemi? Ndenge nini moto koko kwa isa. Il salaire Zabono. Parce que quand j'étais dans la sorcellerie, il y a un bateau, on a un simba, non, on a un simba. Je suis à la mer. Tant que nous avons dit qu'on a un balai, on a dit sexe artificiel. Ils ont un bateau. Oh, parce que c'est ma sexe artificiel. Na moyo, parce que nous payons. Vous comprenez, maman? Dans un comprendre les personnes. Les diables ne touchent pas tout le monde. Ok. Sikoyo bana na zabo ti lelo zabo ya ko zabo lo ko sakana na bango ba ya bani yeba est-ce que bazana kati ya bonzambe parce que lelo bato bazolo ba na kei ko agresser diable na kei ko beta diable. Quel est ce diable là?
diable atelemi na droite yo zo agressé na gauche diable atelemi na gauche yo za ko agressé na droite osali eloko moko te. Dieu c'est un Dieu de tic au tac. Na yango ndaka kolakisa bana na nzambe na mokili ke azalaki kosimba bato nyonso te oyo azalaki na nzambe akoki kosimba ye te azalaki kosimba ta bo bazalaki na nzambe te mais eloko ezosala nga mpasi nazokende ti na boma kobeta toroke aya na nzambe nazokende nazotouche bango nazonyokola bango c'est grave yango wana Angola ezwi ngolu bana na nzambe oyo bamimonaka ke basala erreur okende recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur aya ebele bakoyeba ke basala erreur te yoyo oza na nzambe tu peux plus avoir peur du diable. C'est celle-là qui a raconté Jésus. Récit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aïe aïe aïe, tu deviens blindé, soudé. Et moi, la maman, la minga ou le na pécho merci, moi, la pécho merci, merci mingi. Zambia pambolo, Zamba zamala. Merci beaucoup, maman. Tozo solo la awa na maloba oh maman na biso lobi que na attends azalaki ko servir diable na 10e mois mobimba okotaki ba place ya ndenge na ndenge ba marabu ya ndenge na ndenge mama ozalaka ko banga te ko présence ko banga ezali te ke oh nazo sala lobi ben inconvénient ko landanga obanga kate ya mama Zabolo c'est un grand menteur. C'est un grand menteur, oui. Akolo ba pesa tata au pied tata pesa mwana au pied mwana pesa quand on a succès, quand on a beau, je prends un beau. Et ça a domination ou bien domination. Il y a un tu es conscient que na pesa ba sengi. Quand c'est bateau balanda na bikama balanda ba yo kaka. OK. Télé ranga. So na télé na télé à 30 minutes peut-être 1 heure du temps, ça dépend. Souvent la kati oya sala makambo ma téléphoner parce que le livre c'est ça repentance. C'est ça la repentance. Makambo tozo yo quand na kati ya télé bikamo et c'est terrible maman. OK. On va tirer na ba TikTok. C'est ka bana bikamo bazotia mukemkeme. Kota oyo camion so penza na talanga grâce bikamo original et c'est terrible. Wana na YouTube na yo. Ba témoignage nyonso olobeza na kati. Oui, il y a somo maman, il y a somo. Il y a somo donc ozomona ndenge bana basi na bana mibali. Na mikonzi toute tendance confondue bazo a ko dénoncer diable ko sambouisa et ko boy parce que oui maman moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Pendant 3 ans tu as cherché la délivrance. Nana ya délivré na bondo surtout la sorcellerie j'étais là comme reine. Donc la reine si. Nana ya ko délivrer moi je croyais que j'allais croiser quelqu'un à côté na moto à tinga le au nom de Jésus. OK non. Oui, si. La délivrance Simbola moté matubela lobela mosala nzambe penza bape bango autorité. Avez-vous posé les mains aux sorciers à mon nom, les démons seront dispersés. Parce que démons on ne pas mosala nzambe. Si. On dévoiler na moté mamobimba. Si. OK, yo mo démon, c'est ça. C'est ce que moi je croyais que nankuko. Nzokande yaka yebisa moto na nzambe papa ngane na alia singo ya ngana lokolo ya likambo na loketo ezai loko ba fo de tête moto malanga ya wa papa na ko yeso na kandoki parce que voilà à cause la prière bien déterminée c'est ça problème na ngande yango na mama ongala ngina talisa bana ngola ningi ka lobi balela nga mingi zamba pambolo maman je suis là. Donc, aux un programme, moi, l'agneau sur le cateau, ça bana, yanzambe, baya, bakomona, moto, yanzambe. Parce que tu as convaincu. Peut croire que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as un peu parce que tu as solo maman zawana za librement à répondre à la questionnaire à l'objet la vérité que yé pour andimela nzambe et ça qui facilité 3 ans parce qu'il y a qui pour délivrance
parce que yazaki sirène la reine penza sirène des zones à Seigneur ya makambo belé ya somo donc ma témoignage azali pour jouer rôle nyonso sirène des eaux sirène de l'air sirène des côtes sirène des arbres oh là là tous les quatre comment qui déjà les colonnes sommet D'abord, on va dans tout ça, tu vas il y a sirène de l'air ici. Et fini. On peut périr les côtes partout qui nous va casser solo. À tout là, il y a un béton à trois. Oh là là. Et puis, on ressentit sous moi, c'est mon socio. Tous les hommes mariés, basina bambala boya. Maman nanga bozo condamné mibali pa mibali bakutana basa ba sirène. C'est ça. Bakutana basa ba sirène basa bon makambo ebele. Yango nazo senga na ebino. Jésus-Christ Seigneur boye belé. Bana bikama boye belé ba mama boye belé ba tata autant ngonyo so botu sabana ba mari de nuit boya ebele boyo kanene na zaki soki na sali sexe soki na couple na mobale abato ndayo na zaki sirène ba papa boya koyoka nino ezako salema ba trouble za bakatela banda kuna bino je dis pas 100% étant mususu 80% 60% au mokutana ina basi ya sirène eza passe so kutana mwasi ya sirène eza litama. Donc merci beaucoup, toujours continuer. Ah, tous appelés direct vraiment, n'a pas simboté na Judith la promesse à vraiment émission en direct. Glody le futur. Et je dis merci à toi. Et ça na mutolobi nanga choucha lumière tunelanga mama kalanga bikama. Alobi mama lelo oyo bongwami mais pourquoi on dit mal kokota na politique il peut kofingaka Joseph Kabila. Merci Wanezali kinga na clé journaliste ya mutu oyo ayokanga na finga Joseph Kabila un jour aya na vidéo. C'est je ça. Ne peux pas le faire. OK. Merci. Je ne peux pas le faire. OK. Et je ne serai jamais d'accord pour les sangs. Les sangs. Les sangs humains de mon pays, mon peuple souffre. Je n'ai rien à voir avec Joseph Kabila. Je ne l'ai jamais injurié. Okay. Moi, quand je parle, Natanga Komba Motute, Nakana Soucia Kotala, Ndenge Makilezo Sopana. Il y a un peuple, c'est tout dans les marches. Ce qui s'est passé, comme il était le chef, c'est lui qui était le président de la République. C'est à les choses comme ça, les 5 coups. Le président actuel, je n'ai jamais ingéré que jamais effinga. C'est ça. D'accord. La vérité, oui. Tout ça là, non ça. Mon boti nyonso, maman nyonso, oya boti abemize misanza liboa akondimanga tamkolomote. Donc là, ce qu'on a makila peuple, parce que deuxième république. C'était la délivrance. Au Kende, il y a Kondo Maréchal, c'était la délivrance. Il a fallu que le peuple, on va respirer à mon cœur, Mais ok, après Kondo, il fallait qu'il soit dans la plus pure. Moi, quand nous sommes allés, j'ai condamné la Deuxième République. Moi, j'ai dénoncé. À ce moment-là, il fallait que les gens comprennent, le peuple comprenne. Oui. Hein? C'est ça, maman. Et moi, j'ai dénoncé, j'ai dit que la libération, nous aimons, merci, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Et non, ça devient encore pire, comme l'autre a dit que vous m'avez poignardé par les dos, ma tête vous coûtera cher. Après moi, c'est le délit. Il y a d'autres hommes, je n'ai pas le problème. Ah non, après les maréchals, c'est ce qu'il a dit. Après moi, ça sera le délige. Donc, nazawana pona fingate munolange fingarate, mais nazawana nandinga ko revendiquer. Déborah revendiquait. Elle était une femme dans la Bible. Elle s'est élevée pour aller combattre pour son peuple. Donc, Bisoloko Simba Mendou Kite. Au fingate, on parle de la vérité, rien que la vérité. Ah ouais, émission des années. La vérité, rien que la vérité. C'est rien que la vérité. Voilà.
Merci beaucoup. Là, vraiment, c'était notre maman, grâce à Kalanga Bikamwa. Et je dis également merci à Malem Babi Lolo qui nous suit à partir de Londres. Donc, on est là. Et pourquoi pas Maman Francisca Fafa Bossana qui nous suit à partir à Suisse et à Berne. Napesi Bangono Sobambote. Maman Kalanga Tozo Solola. Parce que, oh, Tozo Kene Malembe émission Bisobana. Yangola Tozela qui tobe tano de na nayebi ke bana monde entier bazolanda mama eloko nini kotala ke batitre oyo ya kozala reine ondima otika yango na ndenge olobi na nyonso olobeli biso obongola motema nini esalaki yo okutanaki na konini na problème nini oyo esali ke mama na biso abongola parce que na batémoignage mosusu nalandaki okomaki ntina niveau omela poison pour omiboma na poison mais omoni ke tombola omela eloko wana elongwe soki loboko moko ebetaki yo ndenge tolanda na batémoignage oyo esalaki mama abongola motema po mutu oyo amesali na vie ya reine po atika ezaka facilité mais mama na biso eloko nini esalaki mama abongola motema eloko nini esalaki na bongola motema première chose ok ce qui a bouleversé ma vie. Ok. Une fois na kati ya bateau, ya Kondo Maréchal. Apesa ngambote bo nako kende. Apesa ngambote na loba. Apesa ngambote bo akaninga loboko bo. Wana mobutu. Alimwa disparaître. Azo banganga yote. Omo papa. Abingayo. Na kati ya bateau. Papa, tu comprends abingayo après pas apparaître. Là. Apparaître au sous-bateau l'oroté. Nako sous-bateau. Une femme forte, hein? Ok. Et à tout ninga question lobinanga, les lois qui baillent pour Lukanga, babomanga, papa, est-ce que ba omonanga, ba monoté papa. Nana kokanga bamba, qu'est-ce que yom tukanga bamba? C'est pour dire c'était et pas penzana kiko kolobake oyo elima. Et moi, démonstration. J'ai même oublié que Dieu n'existe pas. Non, ça c'est quelle démonstration. C'est ça. C'était terrible. J'étais bouleversée. Ok. Mais les jours où j'ai vu les Kadogo, les militaires de Mobutu déposent les armes. Babundite. Namoni tata ndenga kokenda kolonga na gbadolite akokende. Aïe, j'ai dit non. Non. Oh Jésus, pardonne-moi. Okay. Le tout-puissant l'homme de Galilée, papa, pardonne-moi. C'est là où on a talé na télé. Akomotal sabiso, bakotal sabiso wana. Les libérateurs soi-disant au rentré. Il fallait que je puisse réfléchir. J'ai découvert que le diable c'est un grand menteur. Un grand. Il n'y a que l'homme de Galilée qui a changé ma situation. Moi, c'est Nabotama qui sans matrice, sans trompe, sans les ovaires. Le docteur Longo, spécialiste gynécologue, m'a confirmé qu'il n'a pas de tétina au couche. Zambadi Nabala a changé d'identité. Le Dieu d'Adina Balala hier, qui est aujourd'hui le Dieu de Maman Grace Kalanga. Ok. Ce Dieu-là a changé ma situation. Alors, on a salamoi cité pour la Samati Sabotate. N'a abandonné Zambéwan. N'a kéi Nanzela Mokuse. Je suis rentrée, j'ai dit les tout-puissants, pitié. T'allais pas naître au jour ma maman, naître au Lukatata, après 3 à 4 ans. J'ai eu ma délivrance. J'ai dénoncé toutes les mensonges, les systèmes mensongeurs du diable. Aujourd'hui, je suis en train de glorifier. Nazo glorifier Zambé Langa, Nazo tombola et puis Nazo dénoncer l'impressionniste et mensongeur, les diables.
Merci beaucoup, merci. Toujours continuer kaka la question na biso, toujours la maman, toujours que nango malembe et loko o esala ke maman na biso abongo la motema comme na geste oyo dauphin o asakenda na e président Mobutu Seko ma o asala kina maman na o pe maman bazala toujours comme na pour atambola kina e partout ayeba ki o pe za ki bo ba secret et bien atambola kina pas ça ce sont les balobiers non. Je ne pouvais pas Kotambolane partout, je n'étais pas son directeur du cabinet, je n'étais pas son secrétaire particulier. Non, je les voyais quand même. Parler que Tambolane, ça c'est faux. Ça c'est les balobiers. Mon il cambotait, mais de temps en temps, j'étais dans le service. Dans le service. Si c'est qu'on fait ça rapport. Si c'est que les membres, j'étais dans le service. De temps en temps, voyager avec moi dans l'avion, ça faux, archi faux. Les balobiers. Merci beaucoup, maman. Si vous avez maman la biso. Père spirituel ya maman esanani parce que na yoki otangi Edina Bala pour mona kabatanga kaza prophète amunene le pasteur Edina Bala même pen église na biso à chaque fois balobelaka le pasteur Edina Bala nani oya sali de délivrance ya maman oyo ameni maman Katina Bonzambe. C'est ça vraiment une question extraordinaire. Nani Oyo a délivré ma maman. Ma fille, Dieu m'entend parler. Que moi j'ai cherché pendant 3 ans. L'homme qui devait me délivrer. Non, il n'y a personne qui va délivrer. C'est ça. Délivrance, c'est qui tout bella. On m'a posé des questions. La méli ba jeune, la combattre ma combat 20-45. Non. Ma délivrance, c'était moi-même. Ma délivrance, c'est la repentance. Après 3 ans de repentance, je n'ai pas aimé la sorcellerie. Et quand je me retrouvais là-bas, il y avait ça dans la passe. J'étais là-bas avec intérêt. Quand je vis que cet intérêt n'était plus, na bando lukanzambe na lobinge loko na linge biba na nzoto lange tikanga la sorcellerie parce que j'étais reine et après je suis devenue esclave, je n'ai pas aimé. Je croyais que j'allais croiser quelqu'un qui devait me délivrer. Personne. Il n'y a personne qui délivre dans ce monde. Peut-être que vous allez libérer à mon yamoto. Non. La délivrance, c'est l'homme lui-même avec son cœur, avec son créateur. Pour ça, nous avons mon salon Zambé, le papa n'a pas tout là, n'a doké, n'a boy, à tout le monde pour la délivrance dans le biseau. Alors, vous poserez les mains aux maladies seront guéries, vous chasserez les démons à mon nom. Vous ne me comme Zambalo, démons, on va revenir démons. Oya kake pa musanze papa miluma bezo tumisanga ye miluma mutamba to banda konganga banda kombanga ele ko za miluma beza te yo mo ne bodi mo mabe ko yo ne tumbela fungola mutema lo batala bakringa na sali lele ko nyoko langa mo to lanzamba ko bondela c'est ça miluma be ekotikaya. Merci beaucoup, merci. Tozo continuer boyoki maman ndenga lobi yomoko bozo pesa ba mama ba tata bandeko bozo pesa ba sali na nzambe pasi okoya l'église olobi milimo mabe zo tumisanga ba problème zo tumisanga njoka yomoko za na misala mabe ya ka pembe na mosali na nzambe tout de la fongola motema yango nde délivrance mama na biso talanga bikamwa asali délivrance longola nzambe po afungolaki motema na ye ayebisi nzambe oyo ezalaki posa na ye aboyi na ye misala mabe aboyi kozala na nsima ya diable alukaki réconciliation na nzambe esengaki motema na ye ezala polele yango moni mama na biso lelo oyo mokili mobimba ezotanga kombo na ye
na tango azalaki msusu pembeni ya Mobutu kombo netangamaki boye penza te par rapport ndenge akomi na Nzambe ya Nzambe mokili mobimba ezotanga ye na TikTok par-ci par-là yango moni tozo continuer un peu kosolola na mama est-ce que mama makambu oyo sala tango ozalaki na kati ya 19 ans wana ya makambo ya mabe esala ko passe na bato yo nyokoli oyo yo osali ba misusu kokutana na bango posenga bango ba pardon maman et belé na senga bango ba pardon mais laissez-moi vous dire zabola koki kosala yo mabe ndoki akoki kosala yo mabe OK mongulu alingi aza jaloux contre yo c'est ça akoki kosala yo mabe mais délivrance no ezali d'abord ya munene ezali olinga d'abord Nzambe kofungola motema kosibela tango yo fungoli motema yo tubeli bosoto vino ndenge eza okotisi Nzambe akoti na kati Nzambe akomi na kati na yo bato nyonso basala yo mabe bakozala surpris. La crainte de Dieu, tu fais alliance avec Dieu. Dieu descend dans ta vie. Dieu marche avec toi. Blindé, soudé, tous les adversaires qui attendent ton malheur, ils seront surpris. Amen. Puisque ma chaîne na bango, ba bisika na bango bakangi kanyo ekonyatama ekokrazama. Yesu akotato la. OK. Merci beaucoup maman tolandi pendant ndenge olobi na biso ba mindanga babande koloba mama kobota te mais tango komi kati na Yesu mama siko azana bana le Dieu dadina oui na bana ona bana mibale OK ngali boso ya mwasi mwana ngali boso ya mobali. OK merci beaucoup tonde tozoloba na bino nzamba salaka nazosenga merci awa nazomona ba mama bazolanda vraiment balobi shalom shalom mama pasteur grâce bikamo akalanga nzamba pambola yo wana ezalaki ndeko na biso Fabrice Lolo tomoni lisusu awa Adelina et Doshu Love alobi la anglais awa thank you donc merci et pourquoi pas biso pe ki pengo la otomaora to bénéficier hein na bikamo ya mama biso pe te bi ke bikamo ezola da biso kaluji yo sokozi bikamo te mi tali yo ingénieur bravo to ça pembe na mama donc bikamo ezola da biso toujours makase papa maman saisonnisme bikamo toujours ezokota vraiment même na famille na ngai toujours continuer na maman na biso parce que toujours tenir na biso malembe mais maman toujours solo la neige vraiment donc OK maman problème te maman je suis là ntongi toyeba misala ya maman na poto mama misala no na poto résidence nini o bakoye kozwa mama mbala moko parce que tozomona mama na Londres tozomona mama na Belgique tozomona mama na Suisse na États-Unis mama zotambola po bato bazwa mama bakozwa yo wapi numéro na nga ya téléphone oyo eza na WhatsApp ezali +32 49 21 89 606 +32 49 21 89 606 606 mama tozolinga toyeba mentor ya mama eza nani mentor ya mama na biso mentor nanga ezali Jésus-Christ de Nazareth. OK. Le vainqueur de Golgotha. D'accord. Merci beaucoup maman toza awa vraiment tozo continuer kaka na masolo na biso na mama batu balobi shusha lumière mama talanga bikamwa azotambola ba payer belé azotanga kaka kombo ya Nzambe mais ko tala makambo asala na vie e bandisa biso ko mona ke na makambo ya Nzambe tozo mona zokenda ka Benin déjà 2 fois ko mona na Benin. Est-ce que na Benin maman so kende po tozo mona basala Nzambe akopeso mouchoir zipi yo anyati yo est-ce que na Benin modèle maman
batu balandake batu bazokweya batu bazobika eza penza ya nzambe ndenge azotangela biso komo ya nzambe po ndenge tozomona na Benin à chaque fois ba voyage aza na secret moko ezaka na Benin te tongi toyeba mama na Benin akenda osala nini. Merci beaucoup. Benin, c'est le pays, c'est l'Afrique. Amen. Les Bénins là, les peuples qui se retrouvent là, ce sont des enfants de Dieu qui Dieu a créés. Maman, na Bénin, j'ai été d'abord invitée à apôtre Francisco. Et deuxième tour, on a eu Batoba Mounaka, Moussala Nanga, Tokosala Namoto Nzambe, les Alaki catastrophique. Batoba Moulainde Nazotea, Batoba Moulainde, Batona Katasali, Bazoya Pona Komekanga, Koflechenga, Bazo Payakao, Bazo le Kamalamo, Bazo dénoncer. Wana na Katia Benin. Na Katia Benin. Batubaye, Bayo, Bazoya Komeka yo, flèche. Oh. Oui, maman. Oui. Zana Rosenga ba vidéo wana ya otala. C'est ça. Mutu susu ayeka pona azikisanga mongongo ya vani na kata fulu. Leka ba bengi ngala telema na matalikolo na banda ko teya. Ngobenda fitness milinga. Na okina ziki. Na okina kwa na konsala na be attaque. Na tiki mikonga wana na kitimbango. Ok, verrier. Jésus-Christ, Seigneur, l'homme de Galilée puissant, il est levé, maman a tout qui place ses yeux dans la projecteur puisque c'était la nuit. C'était la nuit. Vers 19h. Saint-Esprit s'est mis à la droite. La droite, on a mon camarade, mais là, il va aller vendre qui n'a boum, boum, Tala et Keko. Statuette Kabakata. Et Keko, comme la pipe. Et comme la pipe. Moko akima ki mo bakangi batuni menini yo date voodoo moko atinda kinga afuta kinga $500 gate voodoo on a écrasé les statuettes la salle Moussala Nazongi. Alors deuxième Bénin, c'était si au patronage du chef de l'État. Président de la République, il y a Bénin. Moi, on a Zambé. Alingara ba voodoo te kutoa bengala mona kata capitale na ba voodoo na kende na ba province ba voodoo baza lokolo ba voodoo ba féticheur ba marabout ya Benin oui parce que ça ba kota ka kikumbi mkolo ya ka ke ba bimi tikanzela. Alors le chef de l'État actuel je suis deuxième mandat na passé vraiment Bambote Béni. Soit béni excellence monsieur le chef de l'État béninois. A organiser souci nezaki nini souci nezalaki banani oyo mosala nzambe nini mpona kokweyisa vudusi comme azoki occasion susu ya deuxième mandat vudu elongwa na kati na mboka wa je suis qui nde yango nomoni basala nzambe moko azalaki proche na ye akoyebisa yeke eya na mama moko aza na Kinshasa kandenge mo tukoloba nde babenganga la femme qui fait trembler le diable. Qui suis-je moi? Moi ça m'a sonné le kolanga monoko wapi ya mon sou qui suis-je moi? Mais c'est Dieu. Il est na ki kokini mama ta na kokini mokini mobimbe monati 4 voodoo bakwela. Mais moi que qui ko menacer ngai na télévision alors moi soana et puis ma pasteur africain nani congolais bon joyeux maman ce qui a mis que le Cameroun qui pasteur américain yaki aw nga sakana na biso atiki bible aya comme menacer to boma emisu moi si wana totalai ameka totalai mais après wana ba défi pa na yo kana bene wana c'est que ba benina matata hein na biso kingai na ko savanti na kata mboko beninoa yaka bomanga ba bina nga soki mo sana telemiawa na mboka na biso ya bene pona biso koteya pona koteya makamune ya lokuta ne wana komo mama na zonga te
quelque pasteur même baye maman to bi mutu wana oye koloba na ba pasteur ba komi ko banga télévision nationale maman bayaka penza ko bondela ngabona koloba te zonga mais yo lobi maman américain moko ayakanga na bi ya zela boyo kanga mama na ngana iko ko futa so bongo na ngana chaîne la chaîne nationale ngana bi na bi attendez des voleurs des menteurs vous allez criser vous tous vous tombez, c'est le chômage. Il n'y a personne qui viendrait vous consulter. Les faux magiciens, les menteurs, les voleurs. Attendez, maman, vous avez un chômage, vous avez un maman, na frontière. Il y a Bénin, na Nigeria. Maman na landa bango teska bakina ko sikufé na secteur na bango na kuti bango wana. Et puis que ba affiche na ngé tellement ko ni na comment on. OK. Et après voilà. Après c'était vraiment magnifique. Na kata Bénin wana. Kata Bénin. Ozonga kino sans problème. Oh là là. Merci beaucoup. Toujours continuer Kade na Ebisaki Bino. Toujours pendant maman Tamulaï. Toujours que nous avons vers la fin pour tout solo l'année par rapport à ma séminaire à maman Oyo Ayaki Awanakati Angola. Je dis également merci na Yoshua Mutondo. Alors dit merci maman et pourquoi pas Tania Manuel, Jenny Tamalenga Coca-Cola, Toza Epa Karapoto, Sololana Maman, et le rené ça qui maman a besoin amela poison pour ami Bouma. Et ça n'est maman. Nga? Oui. Mais bon parce que je n'ai pas aimé la sorcellerie. Ok. À côté de la sorcellerie avec intérêt. Ok. J'étais une grande dame là-bas. Oh. Et tant que comme il y a comme esclave, na ngande kolamba kokata bakoni kosala, ils ont surtout comme zéro. Et mon gardien bébé et 4 sabat bakoni basa ça me sala là. Oh là là. Et aba tutu na kata ya société wala na onka esclave ya ye musaneka uskola basa banzungwa minene upangusa usala boye ukoni salabo reine maramona maman reine na qui esclave. OK, yango na ko mi je cherchais la délivrance. J'ai cherché des prophètes, j'ai cherché par tous les moyens, j'ai cherché. OK. Zéro. Et si l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, mais le poison, maman, qui ça va pour qui ça va pour wana au panzango dit chasser. On est là qui peut déjà. On a que mais là. OK. On a ton là muke na mona kala. Ifungami. Maman kalanga. Maman, Dieu existe. Dieu existe, hein? Dieu existe. Dieu existe. Oui. Merci beaucoup, maman Kade Tolobaki. Dieu existe, maman. Après, si numéro de téléphone pour nous joyer, mingi, maman a résidé dans à Bruxelles, en Belgique, mais numéro de téléphone, il y a Belgique, il y a Ngoana, maman après si. Et ça, là, maman a tendance, il y a maman langi kolata, koloba, façon, il y a maman langi. Bon, ça là qui n'a moins intimité, na maman langi peut avoir poufa. La servante de l'Éternel, Elisabeth Oché, Ocho, Olang, paix à son âme. Une grande servante de Dieu que j'ai respectée, Yaya, maman et papa ou de Olang. Ok. Nangabango mingi, nako dingabango mingi, donc ba considérer kinga pe bayamba kinga, bazunga na Luanda awa, ba meminga na 2003. Na vendu na bangoti na 2005 au Kabwane. Donc, l'engagement kolata, parce que babina zola na mamola, c'est très bien aussi, hein, parce qu'elle s'habillait très bien cette femme. Si. Oui, donc je pense que ça va. Si on me dit comme ça va. Ok, merci beaucoup. Tout le monde qui maman awana kati ya Angola, à Koko Manae, à Kendaki l'église mona kakwaku na kati ya église wana ya prophète Ben Nziku. Tout le monde qui va délivrance salamaki wana maman na koya na puissance moko okite na ngombala moko kakwaku na église ya prophète Ben Nziku. Et les kati na ndenge nini? Ça va pambola bango bipai bazali.
Les prophètes Ben, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, tu m'as béni. Je suis rempli par la joie. Hey, maman, c'était terrible. Si. Dieu est descendu, c'était chaud. C'était terrible. Moto. Donc, j'appelle les enfants de Dieu, venez. J'appelle les enfants de Dieu. Je suis venu avec un Dieu simple, un Dieu rempli de paix, notre Créateur. Oya lingeli biso pasi. Oya lingeli biso minyo kote ako benga biso. Zamba kitaki nakakwa. Et pas prophète Ben Zamba pambola ye na charmante épouse na ye. Jésus-Christ Seigneur, c'était aussi chez les prophètes. Autant que l'église mi balé, on ne faisait pas prophète nan. On ne faisait pas prophète na biso les noms m'échappent. Prophète ok. Maman Tangwayaki a salaki ba prière na l'église mi balé oyo. Babengisaki maman Zalaki est vraiment invité tout le monde dit comme moi et quand tu vraiment l'église ba que belé ndenge baso kweya ba koko eza délivrance koko eza délivrance OK maman fongolo la biso maman koko ce n'est pas la délivrance. Amen. Vraie délivrance, c'est la repentance. La repentance, oui. Dans délivrance. Babilimo mabeza na kati ya moto. Soki moto na Nzambe ezali na moto ekotika ye. C'est ça. Ekopalangana. Mais vraie délivrance, c'est de marcher avec l'Éternel. Avec la crainte de Jésus. Avec Dieu, abandonner tous les œuvres du diable. Nakei, oui, le mari de nuit est parti. Okay. C'était dans les prisons, les chaînes vont tomber. Amen. Dans les manipulations, tu deviens libre. Amen. Ça, c'est vraiment mal. Mais vraie délivrance, il faut que ton nom puisse écrire dans les livres de vie. Amen. Ceux qui étaient pas signés. Ok. Ceux qui étaient pas signés, c'est ça mon ministère que Dieu m'a envoyé. Délivrance, nous allons c'est ça. Pendant 19 ans. Au banc de Binisi Nyoso. Amen. Nathalie, vraiment, maman, nous sommes basés, Jésus-Christ Seigneur. Bon comprendre maman, hein? Bon comprendre vraiment maman et sur ça les Seigneur parce que comme on a témoignage vivant, donc témoignage vivant, comme on a maman la biche sur le bas. Aujourd'hui que quand elle parle, Azala ba regret pourquoi ce qui m'a salé la Nzambe Kalamanga ka service à tenter et je sais na yonanga esikato vandi to yeba que Jésus-Christ Seigneur et ça trop tard, t'as vie trop tard ezala kate. Nzamba le bindima salé langa. Landanga pour lelo oyo mama la biso kalanga ba passer baso ko ka kolobela ba ndini vérité hein vérité lelo eza lisusu te parce que na kati ya Bible la lobi la chemin la vérité et la vie mais ba lobela ka lisusu ba tu vérité te ba komela biso plus lokuta pona mbongo maman question na ngeza boy ba pasteur ya lelo bakoma ko bandimi bakoka kolobela bango vérité te po azomona soka lobeli mondimi surtout soki mondimi ana za na mbongo akoka kolobela tata azomona na défaut po na mbongo lelo bandimi bakoma ko somba basali na Nzambe po na mbongo message ni ko pesa la ba pasteur oyo lelo bakoma matérialiste kendenge zaki la parole. Dommage, je peux dire que c'est pas tous les pasteurs hein. Non, il y a les élites. Les élites de Dieu aussi. Oui. Ok. Donc, comment tu as erré, il y a pasteur, il faut pasteur. C'est là-bas pasteur. Alati étiquette et un voleur escroc. C'est ça, mais la commission pasteur. Oui. La commission, je suis pasteur. Lambda et au commun, surtout les missionnaires là, qui n'ont pas construit, qui n'ont pas bâti.
Ils n'ont pas abattu. Ok. On a la colobaté que tous les pasteurs. Moi, quand j'étais dans le céréal des eaux, on a côté la main, il y a sexe artificiel. Mission, c'est qu'on détruit l'église. Parce que là, c'est tout. Cette chose-là, c'est des eaux. Voilà. Au Seigneur, on a dit, la tata va ébélé, va koyoka, la papa va se coupler là-bas. Des eaux. Comment ils sont détruits? À se coupler, na sirène des eaux, à juste s'émanciper, à tiki na kata sirène des eaux. Ah ouais, il y a l'océan, venez. Je suis en Angola, venez. Donc, vous comprenez? J'ai tenté combien de pasteurs chez moi, dans mon pays. Pas tous les pasteurs. Il y avait d'autres pasteurs dans Komibo, dans Mambongo, dans Manini, dans Latitala, moi, Mondiawa, Lipendenyoso, Libanda. C'est tout le temps, on a continué l'océan. Tango l'océan. Na kutani ne lima e bale. Lambolinga, tala ma poil. Malengo soyoga mama. Dawana l'église sona dit que pasteur ya moto na kolata ka mbondiawa. Moi j'y peux sukawa. Tala mi pende le ko bomi mi bale yango wa. Mi pende milange na koti suki balambola kinga de lima mai tala. Na yina ba poil na no mali tala ba poil na la tela bango ka aw. Tala. Oye na mbongo na yo zokota na église. Yo kate mama tika na makama mbongo nzoto kaka eno kwa liboso bomi bale bele ba kungami kwa eno kwa liboso ezali mwasi mopende ya mibale falanga ya misatonde moi je suis ozoka mama eloko penza o ngana nakotalisa ba pasteur okoti umona nakoti akamati na che awa ngawana encore kalanga mwana zai mutalibosuka babena aikoboza ko boya na vande na liboso pasteur na ndongo zai pe kitoko no balembo yango susu kala kama na kolambola siko elima mai kitoko no botama ay balembo liye lisusu mama mopende nango ezaki ka bebo mbebo pasteur à côté dans les autres avance on y va ciao avance avance pasteur est là na kande bukwa akotala kaka mopenda lobi mama o mwana mwasi okoyoka mama si mais la pasteur nous sont tout ok exception pasteur nous sont tout combien de l'église il y a les élus oh batalinga pe ba bemeninga badi makaranga ate asoko yaki po bongo la motema vanda soko yaki po no quoi c'est toi comme quelqu'un sous abima qui pas tous les pasteurs amen faux non c'est ça osoka mama nga nasolanda mana mama de eloko bonde yango na mama langa nzoto elima bamibali balingo kaka mama langa tata mususa olo balanga tango atalinga na tolo na cimetière ya Gombe un ministre ozobanga bikalanga oyebi yo si s'agit na buka bank na yiba franga mama na joyo na kozwa na fona le musuni na yo fona le pelouse wana ifona nager likola pelouse quelle pelouse quelle musuni yango mbeto ya ngulu donc maman c'est terrible yango wana ebale yango yo nazobenga penza batata baya bayoka ndenge bamiteki tata azaki ne sirene te akutani na moto wana alobi ne awa te leka boye baya koyoka nalobango soki yo mobali obimi na mwasi ya sirene otiki semence na mwasi ya sirene esili mama wana nakoloba nde na batata bazaka akomi awa asopi akomi awa asopi akomi awa asopi akomi awa abwaki non ok, donc merci beaucoup maman, tu commis presque à la fin de notre mission. Message il y a maman par rapport il y a 4 jours il y a séminaire il y a maman aye na kati Angola alobi boya bobika bomona bika moya nzambe asaka na 4 jours il y a séminaire na biso kozala les 4 les 5 les 6 les 7 et kobanda jeudi il y a les 4 kino dimanche il y a les 7 septembre na mabord à face il y a Rayo l'église eza pembeni wana mama akopesa ba précision nango tokokomela bino ngo pena numéro téléphone koleka ba ya écran na biso pona ko ya vraiment tolo sangane longo babi nzambe balukaka ye sur le temps parce que le temps est déjà mauvais na ndenge makambo to komi nango dernier temps makama mabezo mataka ka mama lobi
ntango ye azalaki na kati ya makambo mabe ezaka koboma te mais abebisi likumia makambo mabe okotika surtout batata kobwaka abwaki semence epai elima mai esili. Donc c'est ça yango tobengisi bino nyonso. Mama thème ya séminaire na biso eza nini? Comment un homme peut renverser les plans de l'ennemi? Ndenge nini mwana na moto pour l'homme tout ça te comment un chrétien te ndenge nini moto akoko kweyisa plan makita nyonso oyo munguna asaleli. C'est ça. Yango bengi bato message. Parce que tango ngana ngina kata makambo na oloba. Il y a des gens que j'ai touché na bona ko touché. C'est ça. Yango na sko ya kotala. Yo mi tikindo za. Soko sali maman, je fais 19 ans dans le ténèbre. Dans les sirènes des eaux, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans la magie et dans la maraboutage. Bato baya koyoka ndenge ni zabola kotela moto. Parce que l'expérience que moi j'ai expérimentée, ce qu'on sali alliance na zaboloté, papa, maman, zabola ko touché, zabola ko salo. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Tokomi na biso na suka. Oyo, to yambaki vraiment maman grâce kalanga. Lelo yo nzambe a salié akoma maman grâce. Kalanga toujours parce que kalanga est vraiment non aye. Comment nga elle qui Thérèse. OK. Maman grâce kalanga bikamwa. Donc bikamwa ekoti na vie ya maman yango akoma penda grâce plus grâce hein. Grâce bikamwa tchapenda liboso pour oyo nzamba sali na vie na eza toujours bikamwa témoignage parce que j'allais être pourri na bongo histoire na mais les sili quand je vis comme ça c'est la grâce de Dieu. Et quand on a mis la poison 99 amina kokufate je te fais grâce kokufate je te fais grâce ça c'est Dieu les noms là c'est ça ndako maman nga vibrer maman nga te kola bimé moi na nini chulu mukai kala nga wani chini kwa mile kala boulangère otika kindo kitema muteko mwana nga tika chindo na bima wa chindo kiwa depa tata lobi ndako vibrer abina nga fungola motema tubela amen si bo soto nyonso ozamolo atinde ko sala pendant 19 ans et bela bana nga ba kobika na kopambola ata mokile boyo nzambe na koboya amen soki nzamba lobi asalaka il ne pas un menteur pour kosa pas kosa mutute donc wana ezalaki maloba ya nzambe maloba ya mama tokomi na biso na suka message ya suka mama na biso kopesa na bato balinga ko monde entier ezolanda yo. Bana bikamwa na pesi bino ba merci bana nzambe tous les chrétiens na benga bino bana bikamwa soko kutani na nzambe oza mwana bikamwa boya bana nanga boya koyoka ba réponse toleli mingi nzambe alingeli biso pasteur mais biso moto mitekaki Yangwana Esaïe 52 autour, qui t'a vendu? Amen. Qui t'a vendu? Non. Réponse qu'on a Zavazoba, non. Il n'y a personne qui t'a vendu. Tu as été vendu gratuitement. Amen. Yangwana Toyanga, Malabino, Diable, la Kosaki, Naebisa, le côté Azambo, le Pénazako, je ne sais pas, Ozali. Chrétien n'est pas père du diable. Ne tremble pas devant Bassopsi. Ne tremble pas devant tout système diabolique jamais. Attends, tu as impressionné qu'au bangate. Qu'au bangate pour y être na bon monde. Amen. Na pesibino basso bambote na lobike. Tozo kutana calamité na pesibe chou sambote na pesibe notre ingénieur de so bravo. Sois béni, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Je dis également merci à ma maman Francisca Bossana et pourquoi pas son époux Papa Emmanuel Makanye en direct Suisse. Napesi Mbote, napesi maman Moucha de Pagne, hein? Maman Mishka de Pagne de Suisse, Irlande. Bambote, maman aimée na Suisse, na Suisse, pourquoi pas na Bruxelles. Je dis également merci à Karine Mokondi la Baronne, Yanga Motema. Merci à maman Senga
na Suisse maman Charlotte napesi maman Charlotte napesi maman Yvette ya Nzambe maman Nita bambote ebele au sud de la République Marius Nkosi napesi bino bambote ebele Jenny Gwagwa Jenny Mayeta napesi yombote napesi Vivienne Mayeta na Paris bambote ebele napesi bana na Nzambe nyonso oyo ya bikamwa shusha numere a pesi binombote na pesi mama na biso grâce kalanga merci na koyambanga mwana na yo merci Nzambe pe a continuer su kosalelo ya mingi ya koleka merci na bango nyonso mama est-ce bambote ya opesa bana no ezali ba o bazaka na yo balandaka yo bakombo tanga bakombo esala bien pourquoi pas ya liboso nazo pesa mbote ebele na prophète des nations Nzamba pambola yo Antonio Mies onga na bengaka Maréchal Igwe sois béni papa pour l'accueil bana nyonso Angola boyambinga Nzamba pambola bino jusqu'ici Seigneur nalobi ke pambolama Pélagie pambolama Elisabeth pambolama Lilima Chou tellement boza ebele pambolama bo pambolama nazako pambola papa rangai le pasteur Mbele na pamboli prophète Ben na pamboli lisusu prophète Mosala Nzambe poni kombezo kimanga ko bande Nzamba pambola papa epai tosala musala na Nzambe Nzamba pambola basala Nzambe banso boyambinga na esengo nani le prophète Fortina voilà Nzamba pambolo papa Fortina vraiment Fortina Bukanga Fortina Bukanga l'homme de Dieu humble Onga Maman Grace n'a bombé beaucoup de secrets. Cet homme de Dieu. Merci. Nzamba pambola ya pambola bana nyonso église. Nzamba pambola moi na pe TV5 na équipe ne nyonso ya ba veuve na ba orphelin bo pambola ma na pambola pe choucha la lumière. Merci maman. Onga na zobenga ka commando Merci maman. Oh là là. Nzamba pambola mwana nanga machuda. Amen. Full boss. Nzamba pambola ye Jésus-Christ Seigneur. La pambola bana nanga pe nyonso tout nyonso obola nanga. Je dis Nzamba pambola yo, je dis t'es là. Ayekopesa maman mbote Nzamba pambola bino de partout na lobika que Jésus-Christ Seigneur tellement boza ebele maman kanga nakati oteloba loba pona mama nanga waza na Suisse abia landa ko mingi mama Francisca Bosana yo kutunde mutu webaki te wana penza ndeko nanga babondela babi mama Nzamba pesa yo Nzamba pesa Nzamba pambolo Mama Francisca Nangai Sama pambola mama on est là ensemble jusqu'ici c'est les Nzamba pambolo apambola na bala no bakoko no mama on est ensemble. Merci beaucoup, merci à Boss Malouche congolaise, merci na Alain Visor Boya Chouchalmière apesi bambote ebele et pourquoi pas Junior Mandoki bambote ebele parce que bilonde bozo soutenir mosala oyo et qui est toujours liboso na ba de connaître so bazali banamboka na pesi bino ba gros bisous tokutani à la prochaine bisous bye.